Oyoka qui dynastie Ferregola Oyotobima. Tellement na sepel na mais batu na do mona batu congolais to tika pena makambo. Justement pena opesa conseil pe to linganaka. Donc tant aussi mona te to bo mon côté na Congo. Et le ko na mona mi na artiste. Dans l'ensemble quoi, même si il y a deux yango za motema mabe. Mutabinise le ko ngana yoke au moins vite fait. Ah mais non. Bravo artiste. Bravo Ferregola. Bravo Ferregola. Cheta, bravo. À travailler. Faut qu'on y mamuninga. Mikolo bango ba kei bazokende. Siko banana ba uza place wana. Bino bo uza place wana bo uza yango za motema mabe. Mutabinise le ko ngana yoke au moins vite fait. Ah mais non. Bravo artiste. Et comme ils sont là bino ba bien bino ba youtubeur. Ba youtubeur. Na ba youtubeur c'est ce qui dit so balobaka so ndiri. Au moins ils sont vendus boy. Pour moi la et moi ça moni moitié na tali na sur internet mais au moins les mususu. Et là ba to bien ko na balance kaka ba moi lance ba sali. Ba audio. Oyi ba ndoki ba bimi monter ma bébé. Pourquoi Mambo na bete longa c'était leader oyo alobi na eboyete mais bino lem sou lilo mati lem sou alobi na mais yo former mutu ango o zati si ango mutu wana ke alobi na ekutu alobi na yo to tika makambo donc omoni grand frère ya c'est Junos ouais grand frère non okola na ndeni tant vous avez miki c'est ouais normal c'est un frère c'est un grand frère na yebi grand frère sikoyo bokola ndeni nini ala ndeni ozo petant on peut se conseil papa un gire musu asala c'est les carapela normal il est carrément ayokaka moi parce na lobby ayokaka moi pe mo ata yokita ça yaya OK un moment so na vofa pe calme so na van calme accompagner ka mutu asepe so mo to bomelo ko to ça boiliki na musino to ka ikutu ta mususu ke ozozonga kiltira ndenge ka bozozonga zonga je sais qui pas zongi biso yoka ipe yo pozozonga mais yoka pas été tout le monde na poto fait tout le monde a image na kin ne tout le monde qui je sais qui na nini na chetemba mais to se tu veux le loyo aza na poto ngana kene na maka modi ngana vient na S-grave que j'ai sali en passant vient na S-grave mukuwa bongo mukolo epesera maka mikolo epesera to ça na biso bien soki na ngana ça démarche na ça et trésor Moscou. Bienvenue sur Elenga Congo TV. Merci Nabili Soubou Nabiso. Na Elenga Congo TV. Merci na Edino Image na caméra. Merci na Tressim Belenga pour la même magique. Yagodi Dasuka. Merci na Patrick Massidi associé, merci na Pamela Chekola, merci na eux, merci na Bilonio surtout au pesa biso ito eza Elenga Congo TV. Bio eza RTNC na bango nyonso. Elenga Congo TV na biki boza belé, merci na to na biso musika, merci na musika na zomo na kokabeza éducation, Claude Lukebakweno. Kokaba et éducation. Avant tomber en verse, merci na mon vieux, merci Dido Singi, très magique. Très mystique. Merci Nopé Dido Papa Lopango Bana Elisa Bana DJ Love de Paris DJ Miel. Merci Nabino pour notre soutien. Base Gare du Nord, on est ensemble. Base Gare du Nord, il y a bien Tankale Charo Maboko. La salutation à une place Jackson Bunga, mon ami, mon pote. Merci Nabino. Merci Nabi que vous êtes béni qu'on a biso. Na sima caméra et bien image. J'espère que vous avez tout ça. Na invité na biso c'est la deuxième fois. Na na Elenga Congo TV. Aza iso représenté parce que aza koni asa musale bele na mboka ya Congo. A travaillé pe bele. Biso to yebi Papi Louange mwana nzambe qui tira PV. Papi Louange mwana nzambe qui tira PV. Ouais. Bonne santé. Kala Nazali. Outi Kisasa na ito so boni ba santé boni Kishasa to kuna oti Kisasa ba minga bien ba ba sipele ko mona ngai ba minga bien le kitoko et puis na pesi mokili mobimba bana kini secteur otuna la qui njili mobimba mbote la bino
Ni Renault sana Kinshasa to ba ni Renault sana Kinshasa. Normalement ngai na kende Kinshasa yaki comme voyage na ngai yaki séjour mo privé. La na yaki na ba mabongisi na ngai donc mabongisi na ngai mona yaki na ngo yaki na kende kosala d'autres ya moi si na ngai pona mourir. Ah, félicitations. Une famille na ngai na famille Kanda. Elle est qui bien. Elle est très top. Si vous avez sur ma sola qui n'était qui n'a pas de nini, bah toi la qui nous compte qui n'a qui nous souffrance c'est ça ma casse. Est-ce que c'est vrai Europe ça moi bah détail pour toi qui nous tient bien ma casse. Ma mon so ya mabena ma je sais pas. So ben ba ni ko kota makamweki ya makambu ya information ya kini penza. Et le comment le on a côté na ma ndu ba combattant ndu ba politique. Mais juste Europe ça va détail. En tout cas, là pour ngai on a moni pe bon ça faut mentalité changer. Mentalité vraiment ils ont changé. C'est là veut dire. Na ba plateforme ni on so quoi. Na ma mobile. Déjà on comment na pied na aéroport na sepela ki ilo kwa liboso na sepela ki nango tant to yala ki awa na préparation to na pona kelina madame na ngai. OK. Na préparation to préparer ba lobi na ngai que non il faut se préparer pour na ba passe sanitaire kuna pesa penda surveiller makasi. Alors ya ko sala qu'il faut na site ya INRB. OK. INRB après qu'on s'enregistrer. Et puis si tu veux payer en ligne, payer en ligne comme si ce que vous avez na vaccin tout ça qui va tester PCR au coquille ça là on a la ligne payer déjà là au comment on va ça directement. Alors là dès le premier temps on a préféré na foutre en espèce de na coma. Pour y a des façons de payer les espèces ou direct la carte bleue. Alors on a commis et tout le monde peut qu'il y a un vaccin à Covid, na qui 2 doses na madame na qui 3 doses na pour y a ça dans la maison de retraite. Après tant on communique on a besoin de biso maman so aussi au quitter la bis directement sur besoin de canaba tante mo za na carte aéroport pour na service à santé. Et ça là que babi non ça bouille ngamba mona pimisi nini numéro d'enregistrement na tout ça là qui wana babi non ça ba faut passer na vaccin au présenter kaka nini na passe na yo les canaux na présenter passe dans l'équipe ba congolais pas ça qui wana en tout cas côté na moi félicitations pendant la qui qui va déranger au ya kana le rôle ça besoin d'unité wana na mona qui on bien après to l'équipe to comme la DGM peut c'est plus que non qui tout comme makasi parce que tu peux si va papier tu peux si va passeport bilo retour bah tout s'enregistrer entrer na biso il y a difficulté ni moi qui na aéroport difficulté na moi qui ça qui donc to comme la soute la soute jusqu'à va faire des ébiments. OK. En tout cas dérangement en tout cas ba konzamo va ça les fou dérangement il y a travailleur à quoi travailleur disons inconnu parce que là on comprend était sur ça travailleur sur ça banane na comprendre était mais encore étranger na carte aéroport carte ebelé. OK ebelé ba zo côté ba côté moi même sous au comme on c'est la valise no chariot bakangi yango déjà on a zolo mutu donc te ba déjà ba chariot na bango mais comme que chariot faut pas que nous chariot or chariot na aéroport vraiment ils a mais bon ba signe déjà pour le déjà basimbi yango déjà soko ye na chariot aye na ngona ale zo ba valise na otie wana mosusu soyez au moins maman na yo oyaki calme au bani ko perdre moi calme oyaki na ko komi au perdre na ngopona nini otamu siko mayeli ba ba biso de moral de un aéroport déjà de moral les bébés moi beaucoup ba komi ya musu 6. Bon, c'est normal, c'est mieux. Mon tout le monde a aidé à Sungio. Si quand on est à Kin, c'est dire à quoi ton mon qui va venir sur le 4 aéroport. C'est dire à quoi il y a souffrance caca, bazol gané ne revivre. Ils ont moyen de vivre, bazol moyen de vivre. Mais la façon on a été. Façon on est commis, beaucoup obligé batou à ça la likambo oyo lingi. Ti na mnasuka na ba yako maset.
na seto wato comme si na libanda bala ninga na sima après comme ina pesa na nimbongo mosusu ya yo bango te ya yo moni na soki na opesi nga na bango bakoboya ngai bakopesa nga te lukile nga na part na ngai alors natuni bango napesa bino combien moko ya yo lobala nga 35 $, mais papa non 35 $. Sikoyo nani na comprendre musani basali sikoyo po pesa na ba yaki wana ba encadrer ba wana na benga ki pe bangote ba ye wana ba encadrer après ba valise après ba ndo benda ba valise ngalo ko la madame na ngambo ay bato bandiko ba yeko sikoyo ba komi ko prouver bandiko ko ba yeko zwa biso ba kota na kati te mais bango bazokota bandiko na biso bakokota na kati te mais bango bakokota bango bazokota en liaison na bato basala kawana mitsu basala kawana après le ba komi wana bandi kombouye yo tambo koma libanda et komi musala que yo pesa ba musala basala après un moment na bi mais non bon c'est 35 $, vraiment non la comme kasi ko webi na melo ko na yeko sala ti bon so na yeki dem so problème adei to problème am tazo bela to bu na banda ko binsa ka bambongo après na mo moko ya bi baba no benge général mon général en tenue civile mon général natali pe natali na bi ye mon général la ye oh yo abanana yo pesi batu misala awa obo ofuta bango mais non papa ngana pesi batu misala na pesi batu misala te ba yeba ede ngai oh yo ngona tnik bango na amba otindeki bango oh ngana za général na bon kanga ngai donc na bisaka kanga ngai nda lembi azongi après na $15 na pesi bango Congo za passer sur tout que ma Congo na et ça tout passer na mona buto a trop d'eau na éviter oza faire c'est Junos ouais j'en fais non mais on va un peu d'eau par rapport à hier parce que na bilo bon temps sur mon boulot me rapport là tu commences à m'attirer mon maman te quand pour y na éviter au boulot bima mais rapport là avant supporter agate bon zana to na boko na ndeni tant vous aime qui c'est normal c'est un frère. C'est un grand frère. Na yé grand frère siko boko la ndeni ala ndeni. Boko la mission normal akini ba comédie na yé mo ba sikaka mo pas ça ba makamne mususu mo pe voilà quoi. Azare brutal. Mais brutalité penda wana bon ngai pona ngai na muto ayebi ndeko na mona ka aba mona wana ka film mo première série na deuxième série pour na pour na mona ba tango tozana ye oui brutal mais comment brutal quand même non brutal na makamna bilo mona ndela sala kana na surtout bobu ya na ba ninyo na ba plateau azo lo ba sala bilo ko mais so ça hors plateau hors ba makambu na bango la famille en tout cas ça va est-ce que vous avez peu de temps pour ces conseils par rapport à un jeune sous la salle c'est les caractères normal il est carrément ayokaka moi biso na lobby ayokaka moi pe mo ata yo kita ça yaya OK un moment so na voir peu calme so na vendre calme comprendre ga mon doit se payer so moi to bomelo ko to ça boiliki na osino on va peut-être déjà critiquer boss na ex boss na ex grave oloba na epe okininga na pekisa kaka pekisa kaka alors la père na ngai quoi la père na c'est le vino tabulera Congo big salutation on est ensemble toujours biso comment bino toujours toi sima na bino parce que bon de la Congo quel que soit muta obunda na façon surtout biso beto obunda na part na biso na biso okendaki kini est-ce que le to ka écoute tom susuke ozozonga kitira ndenge ka bozozonga zonga je sais qu'il pas zongi biso ka ipe opozozonga mais on n'a pas été tout le monde na poto en fait tout le monde a l'image na kim mais tout le monde a dit je sais qu'il na nini na chetemba mais tout se retrouvé le au azana poto nana kene na maka modi nana vient na esgrave que j'ai salé en passant vient na esgrave mukua bongo mukolo PC à maka mukolo PC tout ça on a biso bien ce qui n'a ça démarche on a ça et puis on a qui sur place nagi c'est pas même les premiers mais les prix na yo même makamona voye pe voya mais le wana yebi que na zala ba préoccupation na ngai ba makamona na ona osala na moi ko normal aya mabana mai les gars na normal et puis justement na en tout cas bravo na sepela kimi na poser la mission Félix Oazé quoi est grave mon quoi bongo na obinga VW le grand gars ndinga zo si je sais ndinga zo si je sais non azon si je sais que ça ma bête moi na nyoso soka ça teti tata bête avec gogo ogo si ka pe moi no kei mais un moment
tata ozaka na posa na yebe mwana kanda na biko kosila ka oya kaka sotaka bengi yo toko tabena profondeur ma musique hein toko tabena na domaine toko ta ma musique est-ce que to ozong sabiso de tozonga na parce que la tout moi que toza pena quoi ouais tozonga pe ani je sais que yo ah yo kikoka tomboki papi louange te yo kinkadia ye kikonka ye mabe yo na bole mama tole yo mama Tony Azevedo mama gelo ingile mama louange wele kumputu wele kina male mambwa male Jenny ingila male ale mama male mambwa Pamela lingambo male mambwa plike mateta male mambwa male tabacho mandala ya diane bacho mandale tala bacho jideke kitoko bacho mandala tala bacho mandala Maman na warene cho mandale voilà. Merci Papi Louange, j'espère aux ongisi batou, aux ongisi biso. Merci à Bino Tédis, aux ongisi sur le plateau. Est-ce que Louange, est-ce que l'on confirme biso quand le travail est allé parce que je sais que pendant nos senti pendant que non azaka non yo suko travail raté ah cimetière il y a musicien au betaka lisusu te to mona ba concert te ah ouais parce que ça oya bo travail raté non biso le to fana to ko travailler ben travailler zaka ko travailler ben ba répétition ala ki to ki na tendance vive tendance oya ki papa wemba vive na ngokoto grand prêtre personnel papa wemba mukonji na bango toi qui vive tendance to travailler fort ngai partout bofo ça Rodi na bana mai tout ba Christian Lema ba toi qui ba wana c'est un siko zo travail te ça boyer na go travailler les gens ont répété dans les mususu en coulisses yo yebate pour na ça na groupe tin intégré na groupe mon côté na ngai normal Babylone on ezo yela na zo inspiré Babylone moko bo ezaki na rotia musika mo lokole sikeza na bombi yango na mso ba préparation na ngai moko o na zo sala na go bimisa on eloko na ngamo le mso na go sala male mambo anezaka yo bezaka ya G5 male mambo eza ngate eza G5 te eza krimoko ensemble mais ngamtu na flasha yango parce que e correspondaki na voix na ngai parce que mal les membres yaki ezaki ngana robert monetini yaki grimace moko ya nini ya théâtre de chez nous ya artiste na biso Ladi Sobé na pesi mote bisika zali yako zala mingi théâtre ngo bana ko za mingi jeudi na 21h et banaki ko se croiser que non biso aussi si répétition tous aki na maki siko photo va ndale mso ko laver après bo dame boketa la télé po biso yako s'appelle SK baso pena ndako mobima ba mise ba vanda kana bakota maki wana ko lia makambu tu wana après ça là ki so bo sisi au monde émission nini théâtre de chez nous on est bandi ya eso baso maman allez na yebisi Jostin na Jostin loko eso baso biza bien alors maman les mambo allez to wandi ko bulela ngai Jos Vicky Nasdaq Tripason Stenford Hilo Chéribe Bizuka basé belé donc on a travaillé en haut tout travailler après un moment et c'est qu'il faut tout bimisa mo na biso faut ko rythmique moko bo je sais pas le quoi tout tenir na groupe moko bo ya ba quartier to ko beta na bango pena musique fort tout ça c'est qu'on a sima na biso bilo mo to ko beta le to ba rythme mo bo ne on rythme to bimisa on
siko on a que loko info musique allez to pesi yango onoka panga lambi bijou de Paul galambi ba massa musu ba papiti ba coach ba idale ndeto yo côté monsieur loko wana etelema donc yaki a écrit d'ensemble quoi donc ça va boule bino surtout merci na kokabeze lengi kokabeze éducation Claude Lukebakweno facilitation na kati ya Suisse on est ensemble merci Joëla Moulele merci kitoko est-ce que lelo waze kwa komo limbisa pas komo limbisa pas na limbisa te alobaki ya ko limbisa mopao vina biso quadra ko fiti ko nzambe na sata ba osola mais nzambe na sata pe ba sola te alimbisi ogolo banena oh eza na mabete alimbisi na ye eza na mabete mais omona ko za ba kande keseni oye ya ba kanda sika na ba kanda kala kanda sika ole mso mo bunda na mutu mo patika ole mso elembo penga do cicatrice mais au moins jona na kanda na ye mais au moins mutu mo ka fingi yo oza na kanda na ye ko le kule mso kanda o mutu wana oya zokisa kayo ko ile kana okala mais avec le temps un moment ko fanda po mona ya bako ya ta mutu wana sala ka boyi wana oya to tika na biso ma mse de kana okaka ma on peut lembi na et ça ma bête ndenge ba limbisani et akina on aime somona rankine mo yakina ya pété mais to lo baka bo rankine a pété mais ba bureau mo lem so comme zango comme makasi mais ça peut porter aux ça on importance c'est pourquoi pas limbisa moninga est-ce que place c'est pas place na ketia pays vi pour na otile les aller tant na ozomona G5 déjà za na mona déjà Eclipse mososo yo za un espace kuna Zongo luke osalinga boye. Allez zongo. Place ezali. Ah, namona Eclipse mososo goto namona G5 tipoi. Papi luwanjo okota wapi? Ngasko na lem msusu. Toza lo ba drono ebeye et sambusi risi. Ba drono ba romona honte. Mais au moins ba chara ba risi ko panza na penza mais to ba yo défaut na ba drone moko bo imi maka missile lancé drone ba tinyo ka ba ba ta ba manipuler on kana ni même sur na tablette le moment et que il go mona dai kitaka bu ngana na ba bombe retardée partout na kinana ya na yuma ba na ngati na mwana nzambe la ngana ba prompte mais so ka to bandi musalu tsenga ka micro pied ya micro sikana mais ba confirmer biso za na kino ko kiter okokite malgré ozobomba mais toyoka ki olega pa mopao na bataille pa mopao olega pa S grave apparemment simbaki te Jordano wa Bello botala na makambo abi apparemment simbaki te yonga waze ko habiter travail za muke zonga sous poto de travail na ça na réponse au pesa yo ah biso zuba foot ka tozuba foot préfère n'écoute tellement na kina makambo ko sala pena kina ko bala mwasi na ngai na pesa ko image mo fo boa kilanga kuna ya madame na ngapo ba pesi la fille du soleil na kina boa la fille na kina bala la fille du soleil OK na komi wana na bandi ba démarche en tout cas na tenter na 3 semaines na kekutu même pas na siège où il y a président na Félix Oazio kabisikaza la na komakité ba massa musuku na kutena ba honte na kutena kana mutu moko ya culture pays vie eza Julien Gabane to kutena coupe na bypass na lemba so bypass ouais c'est ça to kutena ni wana to solo li vite fait pas na banzela na ye après que na en tout cas wana na démarche na ngati na otika mambo na ngo ibele na nani kozonga ya G5 tipo ane peut présenter na village Chetemba mona prestation na nene kobeta voix niveau mona onen non niveau bon déjà ozonga na kata do pas na bino niveau équitatif mata ezalaka na komata po na moni vivacité zali vraiment et l'autre aussi un travail il faut continuer il faut coller les sous il faut coller la kaka mais ça va na moi donc biso na ba jos ba G5 ba truc ba tobe on bima bi champion donc champion donc
Nito lié pilipili te quoi. OK. Oh la muka. Et la muka ni na yone zakaka. On sentit quand même à la musique qui tira. À la musique qui tira. T'es pas qui tire là la guite. T'es qui tire là qui tire là. T'es na rotuna pas qui tire là la musique. Qui tire ça qui na bonne marche na ngo. Mais ba vitesse mususu dem so mutu mo ko za na ngote. Donc ba show ana net na chete mai zagi soute. Ba show ana fo za yango na yedi susu. Yango na bika la musique yango, ala musique qui tira. À la musique qui tire ça qui akolala te. T'es zagi olala quand même. Tout ça là bien. Ba beta fimbu na ba absence na biso. Boni ma à part film. Hein? À part film. À part film. Ba beta ba fo mutu moko boye, fo mutu je saka zalaka. Azalaka. Ba beta ba film, ba beta ba générique mususu et ezala kitoko. Non, nga biso to landela bon. Pour ceux qui promo, ceux qui appellent ça marche pas nga na oleka na télé na ba non ça marche pas. Pour mutu ko finga na ebite ko finga nga yi alo bana nga to yo so ba bolo ba mutu na zate parce que orchestre mo na bata bureau ba ebi comportement na ngai ndi na zalaka. Donc ndako simela mabele oko négligera ngoti biso siko tozana to connait ba conseil quoi to talela bango ti côté wana bobo to mona biso ba osane ka ba diminuer bien na biso mais on va na musique na musique na communiquer bien na mona di muto net ka bobo ya mais ça ba massa musupe ba sape ba chocho akele déjà ça son réponse ngabe na musu na diplomatie to na technique on a ko pesa na muto na réponse na bandeli moko bien donc qui tire la qualité qui tire bien mais carton kitoko je sais que la msam abakisi su mwanda moko wana ça va. Est-ce que les loto pesa raison on a pesa na félicitations émission mo tout ça là bon on thème je sais que tant on a ko chrétien monstre on a taqué vie de l'eau moni azongi na orchestre ya moment ito lobaka na retard mingi fiston bulldozer au moins maman on a lobana yango fiston bulldozer on a lobana foza maile ya foza maître moni nga lobaka penza nga za même ata mutana ni ona ngai to na ni ngamuto boyeboy na za ona otana nga to muta benga penza lobi na makamobo na za ona otana nga pona répondre muto donc des balba il faut tourner la langue même 1000 fois c'est combien de fois avant de répondre où ça est le mot biso bana omona ngo d'un côté parce que toi biso to ki libanda to za ki lemsu orchestre to moi musika mais pour ça ko loba siliki pour exemple bana ko bana payante mais et à cause de lemsu bien té ozo ka bongo et le la obo ka so ilikolo izongila ka yo moko c'est pas bien yango wakomona ya moto wana ko boya to bati a osala ka boiti oko to bana na yo oui biso pe omoni na pas tout oko leka ko zala to pa mutu nyoso ko zala to mutu nyoso ko toyaka azala na deux faces face B donc face A na face B donc mutu tout na mokili azabongo donc mutu aza parfait na mokili azati o bon oko za pembeni na yo omona ka bien na bien azati donc okoza na mutu mabene zali malamu ne pesali alors dans l'entretemps yonde siko mutu ozala mutu na mona za bofu na mimela ki bofu na mimela ki po izala bo oh bakanda wana ya bakanda moko ngana bana mona ngo eza trop banal ozomona même si voir même par rapport à âge omona âge tala vie wana za mukolo oza pe kule msu père na yo mais yo zo oser dem so belo mo mais tu préféreras te continuer to comment ko ba kino tika biloko wana buru ba soute botika nga za dem su na mikumiste na koza dem su mission liboso premier mission ya groupe ya série na biso to ko na no benga ba dem su ya botika ko to tika biloko wana ya buru ba soute po bien de bozana so via rosika so ko ville loi sidiki et comme que notre tribunal tout le kombo l'aime so via koza makoki mo afuta ba vokana sabo yo so za nonte et ça ka passe allez comme bino moko na kati ya ndako mais bo pa bobisi bo soto ndako bo soto kati ya ndako na libanda eza mabe donc ya moto bana ko pekisa ka to no pekisa be bref aneki komone o yango alors so siko anekisa ka mutu mo bo pe mutu alandi démarche wana o ya zakina ndi mami est-ce que lelo c'est la vision non pour na kitira so lelo ba musicien o ba kenda ba gozo ba opesa so force ya kitira neti ba musicien
Tu vois, nous, il n'y a pas de problème. La question. Eza question. Na tout le question. Pito mavungu. Papi louange moi na Nzambe. Michel Mukokole en Belgique. Et Jim Mukokole. Pito Kenda. Nazongeli question na ngai. Louange moi na Nzambe. Très égé. Otika ba kombo ba bazo ba kombo. Ah be apelake moi na Nzambe. Na habité. Est-ce que na bande question. Ndenge mona rabino soza ensemble bongo. Ceux qui va musicien oyo ba koyi kozonga ba pesa Clétira Fox o balongwa. Oza ndeti ba musicien nini? Ba ebele, toze belé. Hein? Ti wana mabe. Toze belé yo po yebi bango. Na yebi bango bien si mais nga ba notangelo kasi. Nga ideo. Nga ideo. So tanga nga to tanga bango tout. Pour mtenga ba notanga ko to na yebi. Just Dina. Soda. OK. Chéribé. Soda. Si c'est bon, non, c'est bon. Soda, c'est bon. Gabana. Kitoko. Soda. Simplice. Margot Tigaga été. J'espère au Tigaga Simplice. Bon, Simplice pas qu'on ressemble à rien. Mais tu as autant que mais aussi pas doute trop. Non, mais non, Simplice pas qu'on ressemble à rien. Moi, ce que comme les monsieur monde à milliers baso ressemble. Nga non tape parce que Simplice azali mon amour 4 mon mais ça peut na série na bisoté. Aya okuta biso. Aya okuta biso na ninyo na bataillon. Dudu cheke mokoto. Et lombe. Na ko signer tak. Oh, ne comme ça guitariste soliste Azara Yoloboy comme Kimi. Azara Pivichu Concorde. Yé tozane série pour na travailler na été mais na ondima. Stéphane Hilo. Soda. Bon, les guitares mais belé. Ani Dembo. Va danseuse. Aimé de Nambonda. Tripasson. Yvon Bigogo. Mais ouais, tenga quoi non. Tripasson Ekeba. Nda kufana. Wana grand yaya. Ah kufana. Je sais comment ça. Je sais personne. Vicky. D'autant on nota na snack na bossa rotanga na snack. Ndekolo mo pe ya njiri boy. Azalaka na bossa nkombo na alimbisa ngai delema ba utawa mbepe azala njiri boy yo j'espère otika kiete. Azalaka na ebite soko edino maja goza ide na ebite ya njiri boy azalaka. Asni musicien aimbaka. Non, Tripasson te. Yo nzi otika kaite mais kombo pe bani bona bossa nkombo. Oui, asara likolo boy. Asara ngo tenor boy. Te azati. Te azali. Yo nzi otika kaite. Azali. Est-ce que mutaya na ya? Apparemment on dit aya kana ndenge na ye. Azonga apo azonga. Aya ndenge na senga na yebi na ngai tali mbisa fo na ye. Te yebi eza mona njili. Maintenant ngono kanga. Mona njili ya tipo sala acoustique boy. Ouais, tu sais acoustique. Ato sa acoustique dernièrement. La dimi-yembe yangana. Soda. Moi que ngobi ma faut pamba OK to bosani. Comment tu peux na bosana mais la dimi-yembe moi nga mona lobi kombo. La dimi-yembe. Donc yo la dimi-yembe kitoko. Yo pona o mususu bwa njiri susu ali. Ato sa acoustique bo. Acoustique. Kaya kitira. Ya kitira peka. Na ebiete. Bon, Egoya, tozonga bazat. Parce que Ali ça vraiment na. Donc poste bon na opeso moi 5 on va appeler équipe banina zuma Just Dina Stenford Hilo Vicky Nasdaq Chéribé Tripasson. Tout c'est moi 5 là, c'est bon non? So orchestre benezo mobimba. Ils ont manini orchestre ça là. Te pesi suma kamu. Pesi suma kamu mais ko bateke OK. Dinga lelo na zo orchestre zongi. Tezongi sera veni tezongi sera veni orchestre nyonso ya kisasa ya ville de Kinshasa ya Congo tant que leader na waza ata basali ndenge ni soka ya bi batu mususu
C'est quoi, ni on est à la bonne, et ça répertoire, caché au caisse, répertoire aussi, ça a déjà, on a une structure, on a des qui na bango. Alors, ce qui bon élément bazawana, il n'y a pas photo. Merci Tobimino pour la Kitirana, Babibino surtout. Bozonga, Bozonga ça va bien. Parce que Belé danser Belé dans beaucoup en Europe. Parce que Belé peut me sous-souper en sous travail, bango souté, baba na bango. Bozonga va travail. Et ça dans l'autre. Travail ça non mais avec le temps au moins na Europa de tout ça ils ont makamusu bébé. Pour tout ça la famille. Et mon bébé vous l'aime sama babengi moi na ye papa. Mais moi, avant de appeler des ceux qui disent si je ne me trompe pas. Tu as proposé ta vie, tu répéter, attendre, tu as cassé la tête. Livre ici là, livre ici là déjà là. Tu as un livre de Bosso ici là. Il y a mis balé pétoya. Ok, merci, merci na. Version anglais, bani toya. Merci na bino stobola na biso poto chité to no chité TV Zatam. Est-ce que oyoka ki dynastie Ferregola oyotobima. OK on den. Ngaba na sepel non. Tellement na sepel non mais batu na do mona batu congolais to tika pena makambo. Justement pena opesa conseil pe to linganaka. Donc tant aussi mon tête to bo mon côté na Congo. Et le ko na mona mi na artiste. Hein? Dans l'ensemble quoi, même s'il y a musique, attends ba comédien bani. Poni tout ça bon. Et comme ici on a ba bino ba YouTuber. Na ba YouTuber, c'est ce qui dit so ba lobaka, so ndiri. Au moins les gens vont dire pour moi la émotion mon mo était na télé na sur internet mais au moins les mususu. Et le ko ba to pe ko na balance kaka ba moi lance ba sali, ba audio. Oui ba ndoki ba bimi monter ma bébé. Pourquoi maman n'a pas été c'était l'idée royo alobi na eboyete mais bino lemzu lilo banika alobi yango ezoki ce que muto lemzu alobi neti mais yo former muto ngo ozati si yango muto wana ke alobi na ekutu alobi na yo totika makambo donc au moni biso seri to okola kala o mona mère na bango za songi basona kina boye donc songi ya Congo lelo eza su ya mère te na mona 5 ans songi na koko songi mais to tika bizalelo eza yango za motema mabe mutabinise loko ngana yoke au moins vite fait ah mais non bravo artiste bravo Ferregola Cheta bravo à travailler faut qu'on y mamoninga mikolo bango ba kei bazokende siko banani ba uza place wana bino boyo uza place wana bo pesa air na koswana ka kolobaka ba buzoba ke muto batasali makamu na ye kitoko banze moni vraiment tout na yoki ba extrait tout en tout cas kitoko bravo oh to ko ye beto kubeta maboko voilà to tika moteur mabe oyo nga penda artiste a sali kitoko a travailler ma casse 5 ans oyo a zwaki ne pe ba réguler pour mieux sauter en tout cas sauter penda va na au chétan au sauter na artiste seniors merci donc merci na Ferregola toyoki yoki ne artiste à lobby donc musa esami kitoko na bata kitoko musa esami kitoko relève za assuré tokolo bon relève ya assuré ma vie ba okende relève ya assuré ba faire ba ali tout à l'heure na dina masala mo babi d'argentin maître babi abina ya oyo loko ngabe et donc on a ya danger keba na tuni et là on so bato bazo bilango déjà c'est déjà bien ah ouais merci na président Claude Kebakweno ko BZ éducation Claude Kebakweno président OK yolinga raboti merci est-ce que yoki boko kate okolo bani pona ndeko na biso héritier wata aotsobeta double Atlantico na Angola yo double Atlantico na Angola et bon tourner au côté ko sala ils a grandeur ya makambo ngala sepela nango na sepela na tourner o ya uti ko sala awa en tout cas lemzo nan to solo ti to pesa ngambo été mais moko lemzo chance ko permettre kutani bo de à penser na kolobani ki non artiste merci beaucoup penza bende la ya mboka ezotelema héritier wata azo travailler penza et pas lingi ba jeune o bazo ya sima bandiko bazo ya sima alingi ba on peut kitoko azo mima aola sabolingo na alors
côté na bino pe ba artiste o bozana latin wata bola ça peut bolingo ya président na bino parce que alors ngai pona na mona oyo eza ba venir ya lobby po ba mikolo bazokende bato bazoya kosimba Congo bango yo en tout cas na sepelaka na musala salaka et puis aza bien boya afungwa mapinda tango osama kamna osala mpena boboto nyonso donc merci minga na encourage muto sala bien bon pona fali po pa auto bimisa na habité son obenga en répétition na habité son obenga en son auto sala il y a 12 minutes son avo santé o ezoleka bo abeti wana pona batu musu babi abimison po amoni faire abimisi dynastie et pas abimisi logo na yana na habité okolo bani musicien yo bimanga mona bino ndenge kendaka. Est-ce que c'est yo mona on a l'histoire yo on a mis soit bende ngapena côté makambo na pena linga pena bongote lem zo permettre kitana ya ça les logo mais soki ezaki po bimisi po na muninga bimisi eza pena bien te mais na sepelera na bon travail ya artiste senior sur beaucoup oh ça mais il fallait pas abeti on mona ça va non yo qui on peut mingité mais na yebi ki yeba katana été pour bilo on est tout yoka qui on va tokos bani to yoka qui on peut donc et ratarate simbaka donc ngai conseil quand on peut ça na bandi ko na biso ba musicien biso za ngana za na pasteur te to ndeni mais na zaka ka moto yo alela bonne musique na conduite à malam soki bo travail kitoko biso to ba bete no maboko po biso to uti na musalo to saka na musalo yo mais niveau ya bato musu ba avancer nzamba pamboli ba avancer misu basala na bazo ke malembe boningo na fwesala so moninga bisi loko na ye en tout cas ça kitoko bobeta maboko totika ba be ngoni bato bazaka ba pembeni ba bureau ba fanatique ba chichotement eza lito yo ke yo ta omoni kutu alobi eza mabe. Merci papi ma vie musicale ya Congo. Merci papi Louange, merci. J'espère au ça les photos la paix a fallu bimaki mbasi mato attends sous traitement non na habité to comme biso na suka Fabregas ba mise ba kimika lo wande bino bo kimara waze kwa okolo ba bino bo axi lo ko kima magre ba série ane ba manaki bo kima waze kwa anakanda Fabregas ba mise ba kimi ya okutute wale ato solo Fabregas ba mise ba kimi atika na musicien mibale Atalak na domer na porte-parole moko ah ben to po ngana ngolo ba bando kimi na paria kimi na saluer Fabregas maestro maître maestro na pesi mbuti courage parce que musala na biso ebika vena biso bailo ayemba musala oyo lokola so siko ba oba kimi o bango pe en courage oba kimi lo bino oba kimi bon ye ba kimi lo biso te oyo ngana pesa combien de voyages pour na tika la poto atika ba kimi lo biso ba baza mo mbango quoi OK baza mo mbango po o kimi na no yeba ni te ne mso ba mission bango to ba kimi na yebika moko mission ko te danser mo ba kombo na moi na mo petite mo ba merveille Yamado ngana yebika ba bien ga Yamado ko ni mso na yebite na yebika wana ba mission to wana na petit na mo Zulu Pipers Zulu wa ki mo na Paris même mission ba yebanite o mo na monte donc tant yebanite bon temps zonga tant o vanda avec Kawit o bandika kayo ba so yebanite banda ba kayo ba shop bazana ba grand guitariste j'étais kutu dogi ya komane pasta ale yo to yebani na yoti o woni ko kima premier voyage kaka mais direct mon pépé. Merci Papi Louange mon nzambe ezaki abino Papi Louange na sima caméra et dino image panza sango alors panza sango et dino image ba moné partout dino image partout mais c'est courageux makasi ah ouais na évité to comme na suka na évité Papi Louange conseil ni au pesa na bande kuna o ba kitira o bazo kanisa bazonga pe na ba dédicace na batu na bon nga conseil o azo kanisa zonga na cultura o aza na posa zonga présence wana so sali démarche no zonga na porte parole te mais na za mwana ya kitira pays wana parler na biso
donc nango lena obima lem so mona bimina kesa makamna musume so bazwinga boye so bazwinga iboye vraiment na olubakani mingi zalaka makamba kitira bon bana mai o ba sa démarche lem so na kitira pays et ça mabeta et ça na malamu benga président luka président to luka ba bureau kozonga na yo o azana posa kozonga ba o bazana ngana opesa binoka conseil ki courage musala malamu matoi gauche droite te oh boy voilà des amabé et puis la salutation belé pas monstre président nanga Félix Oazé quoi toujours azo bunda pona culture pays vie voilà et la salutation na mususu na bani restaurant chez Mavuvu Papi Chopanda les gars Papi Chopanda venanga féroce ya Freta Eric Mpongo, Eric Amoulaï, Venanga Gipoli Kinkoufi, président, Fofana, Exotique, c'est Solange, c'est Mère Sola, Vejangandou, Badouazé Belé, Jonathan Pondela, ministre d'Ambiance, ministre d'Ambiance na Orléans, Kanga Orléans Moubima, Junior Mavwemba, Jintoya. Sentir Makas, Jintoya, Bateo Kinkadi Baza, la paix sous mot de madame Nantarubala, la fille du soleil, Yemora Ebi, comme on est la fille du soleil, Naba Nangaï, Laure, Esther, Chloé, Talji, Baketia, Bagradi Vemba, Chloé. Merci voilà, Papi Louange. Merci Papi Louange qui a bien T10 na Elenga Congo TV. Merci Angaï Bato Angaï Kokabeze éducation. Président Claude Kebakweno na Suisse. Kalaté. Vient Angaï Vantumba na Vex Kokabeze éducation. Ne tozoloba. Dido single crème magique Kokabeze éducation. Dido single crème magique. Kabeza éducation. Et puis, na T10 na loba. Na pesa ba condoléances na vie na ngai père na ngai Willy Luzala a dit ko la grande sœur na ye maman Angélique Luzala na njili na quartier 7 toutes mes condoléances. Ba na njili nyoso na zanabino Eva Langindu pe a dit ko la maman na ye car na njili na quartier 7. Alors, toutes mes condoléances na Njili Mobimba, na carte 7 Mobimba. Dido Singi, la bandelle crème magique. DJ Dido, Papa Lopango, DJ Miel, DJ Love de Paris. Salutation à Binon, Basse Gare du Nord. On est ensemble, Jackson Bunga. 10 fois puissance, la 4. Panama. Merci Nabino surtout Bandai Bisso et Dino Image na caméra. Merci non mon vieux Tokutani Mbala Yassima Elengia Congo TV. Merci Tracy Mbelenga Pro.